Daniel Shangalume Kingi oyo ayebani na kombo ya Masaro aboyaki koyanola na parquet ya cour d'appel ya Kinshasa Matete atindami na boloko ya makala CPRK na kozela bosambisami. Daniel Shangalume azali mwana ya ndeko ya Vital Kamerhe, directeur ya cabinet ya kala ya président Félix Tshisekedi. Akimaki yambo na bokangami na kenge afundami na kopengwisa misolo elongo na noko na ye Kamerhe na nkolo ya kompani Samibo Sami Jamal na Jano Muima. Ministre ya Bokolongono Dr Eteni Longondo alobi sango ya kosomba bibembe pona COVID-19 ezali lokuta. Akitaki moko na Kimbanseke na Kinshasa kotuna libota lioko libetisaki basali ya Bokolongono na koloba ete balingaki kosomba nzoto ya mowei ya ndeko na bango. Nzokande ONG moko efundi ministre na mokambi ya cellule technique ya COVID pona likambo yango. Batokoleka 100,000 tonkoto kama moko bazwami na COVID-19 na mokolo ya mercredi 20 mai 2020 na mokili mobimba. États-Unis, Russie, Brésil pe Arabie Saoudite nde ezwi bakoni koleka na mokolo wana moko. OMS elakisi bubangi pona bikolo ya bobola koleka. Donald Trump alingi ete bakonzi ya G7 bakutana na esika moko na likitato sommet ata COVID-19 ezali kongala. Sommet yango ekoki kosalama na Camp David na États-Unis.